Pene azo simba denile si pe lo pene tomoni denile si na ba interview ton ba kauto kanga peniel azo lo ba ke non men noir moko bondie abenge nani Goldberg ana le roi Mike Kalamai nem taza si ma arrestation ya peniel réaction na dani ta réaction nga ba neng ba kanga peniel wana nga mo pe donc ay bienté ya nga pe donc ay bienté nous sommes des Congolais to voyage ya ils allera pas si que OK ne voyage mo boye wa sir OK ndemo ba kangi yo et ça passe to ko encourager en moté to yi kolobate que un pasteur nani Mike Kalamai yende mutu aza cause ya makambo ya arrestation to yebe soki Marie Misambu azalaki na bana mibali azana bana misato to lingaki to yeba ke Riti Misambu azana baleki na ye est Riti Misambu ne azawana akoko bomba ke baleki na Riti Misambu bombi ka ke nazalaka na baleki moko boya bombi bango ça se fait pas to monaki Riti Misambu azalaki kaka na famille na ye tangu liwa tangu kondo Marie Misambu akufa Riti Misambu azalaki France Télévision. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour et bonsoir. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux. Vous êtes en train de nous suivre à travers votre émission Tumba Tumba. Comme vous le savez bien, cette émission, c'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des actualités nettes et claires qui se passent dans notre pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Sur l'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, je reçois pour vous un Congolais, journaliste et confrère, vivant ici. À la fois du site sur tout sur l'actualité parce que nous sommes ici à la fois du sud précisément à Johannesburg, tout appelle un capitaine d'urbain, tout sur face à l'actualité, sur ce plateau, je suis passé avec mon invité, mon confrère, il s'agit de Erzumbayo, il va faire son entrée déjà, tout cela. Makambu ezo le kalambo qu'on a biso actualité ça moins belé tobi tout même avant système tout même avant ce système tumba na rate émission la biso Erzumbayo bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Yannick Wenge, merci beaucoup ba téléspectateurs nyonso balinga Erzumbayo toza ana Yannick Wenge na émission Tumba to baneni ko sola ba actualité ya mboka na biso pe en Afrique du Sud partout dans le monde. Merci. Ok, merci beaucoup. Tout dans le solo, makambo eza moi batba ko lobela mikolo trop batba ko lobela denle sto moni abimi alobi Marie Misambu botaka ka Riti Misambu te abotaka bana misusu na pasteur mo alobi pasteur anaza de stade triomphal ti na fikine donc nzela limité ti 17e ri ana pasteur moi monene aza quelque part wana maintenant on va on a Sony Kafuta parce que Sony Kafuta aza Marie Misambu aza kuna trop mais c'est vrai pe Marie Misambu aza na bana mususu ande wa Riti Misambu bon moni makambo zoleka avant na banana ko lobana merci beaucoup na mon sponsor le seigneur de la ville Mohamed Moleka prince ça les sénateurs à vie lelo Denilesi alobi makambo ya Marie Misambu ke Marie Misambu avant kufa 2 semaines avant kufa ayebisaki ke babota na pasteur wana bana mibale à part Riti Misambu pourquoi pas na liwa ya Marie Misambu soki azalaki papa na ye soki azalaki un papa un vrai pasteur pourquoi pas na liwa ya Marie Misambu alobaki ka likambo wana ke ngai na yebi ba secret ebele ya Marie Misambu que Marie Misambu à part bana Riti Misambu abota na pasteur wana que sotobi ko banda triomphal ti token na 17e rue wana to mona pasteur Sony Kafuta to mona tokesu na 7e rue wana to mona pasteur ya na Mutombo Kalombo ya Mutombo Kalombo wana ba église pasteur Marcelo na limité wana bazali c'est que na
3 pasteurs wana eza na Moïse Mbiye Moïse Mbiye na première rue wana hein na première rue Moïse Mbiye pasteur Mugisho père na première rue wana c'est que toke Sonic Afuta Moïse Mbiye to pasteur Mugisho to moni Mutombo le pasteur Mutombo c'est que bangone babotana na Marie Misambo c'est le roni sali que na tanka o kana tango ni sali na tango maman bandolo bakeno Marie Misambo daki na bana kana moment na période o lo nizo sala pasteur de Nilesi bon te pasteur de Nilesi elo ka komo luka azasu ngalo bakay ki bonzambe katine za la so ye ba mezo sala miracle za matete wana azo sala miracle matete biso to sala matete ngalo ke l'église wana o izaka na mboloko je crois na nini na nini na nunga ya ngalo ke l'église wana ngazaki fidèle hein na kubana na pasteur kubana na moteur fikini ya solo na moteur fikini si bando acha ba na télévision na moteur fikini donc ba sera ba nzondo biso to kenda ba nzondo ba série wana ti pasteur de Nilesi ba série wana ayiko kanga mabanini tanga yo kanga mabanini église ekoma na nunga OK anunga soko ye wana ba pesio ba série wana no pesa 3000 francs so église ba pesio mbongo ya solo pour ndimi église de Nilesi donc ba tu so ba na monter lo basila basila ka bakenda nyoso c'est comportement ya pasteur omoni eloko oyo sala pasteur de Nilesi ngala senga na nzambe yo kele mawa nzambe kitamawa na ye lobi ya lingina za na hypocrite te na ba temps oyo donc ya zwa vie ko sala moi vie ba jeune ba ça ya zwa temps sala vie wana tu as profité na kimoko na nicho non c'est pas bien parce que azok c'est non alors que notre famille là maman Rose Lesi aussi maman Rose Lesi maman moko aza maman moko vraiment totali parmi totali ba maman Langi to kene ba maman Rose Lesi ba maman Rose Lesi parce que ba maman moko to ba respecter ba maman ko pasteur de Nilesi aza ko bebisa kombo ya famille Lesi nyonso ka bebisi ndeni na minute au moins te penel tanga ye penel abi ya sepela na pasteur aza hypocrite pasteur aza normal les autres voient batmusu ba prétendre que baza ba passer ba sala nzambe mais ba sala ba mabe kolega ko tuba témoin d'abord elora liboso pasteur de Nilesi ayo que la Mike Kalamba jalousie yani Mike Kalamba église na ye tala Mike Kalamba lelo c'est au taliba jeune pasteur oyo que bazana eloko nzambe ba jeune pasteur oyo que ba sala makamba bien totali Mike Kalamba to que Moïse Mbiye ce sont des jeunes oyo faut encourager bango to boakela bango ba frère Mike Kalamba wana obeta en penel makasi ti ba divorce bani na yo apprécier lelo ba vidéo pe bimaka ko sala lelo devza mon frère wana ça eza vie privée wana ma couple na bango ce qui et c'est biso mère pas rosa pe mabonia tie pe nkuba rosa msube na kanda wana be bulu si liboge leki avimbi pa zuli tutu baza nelo kwa nzoto mais on peut parce que passer donner les conseils ni na affaire Marie Misambo bota zo ba on a mission nyonso conseil ni ko peut que c'est affaire Marie Misambo passer donner les si atika no bebisa réputation ya mowe OK Marie Misambo aza sœur oyo ndeko oyo mama oyo tozalaki na ye toyoka banzembo na ye ba parcours na ye manke ba critika ye na makamu na ye ke Marie Misambo azalaki côté ba musicien mingi na ba héritier na banani asala film na Félix Oze ka simba ye non eza film asalaki le pe tokolo ba sœur lombo pa ko sala film a sala film eloko ngala osenga atiko bebisa kombo ya Marie Misambo asa na mwana na Rit Misambo obiso to yebi Rit Misambo to yebi soki Marie Misambo azalaki na bana mibali azana bana misato tolingaki to yeba ke Rit Misambo azana baleki na ye est Rit Misambo ne azawana akoko bomba ke baleki na Rit Misambo bombi ka ke nazalaka na baleki moko boya bombi bango ça se fait pas to monaki Rit Misambo azalaki kaka na famille na ye tangu liwa tangu kondo Marie Misambo akufaki Rit Misambo azalaki kaka kolela yemoko mwana Marie Misambo to monaki famille to monaki maman Marie ya Marie Misambo wana to monaki famille mo message na lobby avant 2 semaines Marie Misambo kufa yebisa ki papa ça m'a bolo kutati dans le c'est prophète mazo kosa azokosa ba to poani obi passer de Nilesi nanu ba je ba nos nini
à critiquer nani parcellité ya kanda ake kuna apatinele ba vidéo à l'occasion de rien ça va jéba non ça là les parcellité ya kanda kuna no c'est pas nangote ya solo un vrai serviteur yewana lité ya kanda un vrai serviteur mon cher omoni ba vie mususu o sana ba baisse na TV mais c'est balandeli vie na omona ke vie o mutaye binzambe ba dokola ba parcellité ya kanda moi je viens de ba passer de ne ça lokutati abi ba chena maya moto wana ba chena boiti ba campo c'est que le kuta un pasteur roba bilora bongo o me abi ba kanga ye ba chena na maya moto dans la dernière les choses mystiques comme nga na vandi yo ni mango te ke ba chena maya moto pas le kutati parce que il est accompagné na suka omoni koko manene na suka nda komi bongo alinga na chamino ke passer de nilesi mandeko nanga ba olanda ngai boko mona passer de nilesi kala mingi te akoleka na ba itando ikel partout asenga peuple congolais pardon na ebisi bino bokanga mukola lelo passer de nilesi na makambo nyonso babuzo ba o alinga latsa Sonic Afuta Rockman un papa à cause de nos makambuke à cause de passer les makambuke Soni wakaftage wane ko ngene ko sambongo kuna pa kabila lo kabila boy o passer nani Rockman babundana na évêque nani évêque Akenza ya tala makama bongo foma. OK, merci beaucoup pour tout maintenant sur faire moi c'est Peniel à Kinshasa bazala kina Kalamba ina ba fête tout le monde ba omela ba champagne Kalamba ku donner une Peniel zo simba le rapasser mbao bongo chawa na charge ya que chawa na charge tu as pas c'est la dépile et ça que chawa na charge Peniel zo simba denile si pe lo Peniel to moni denile si na ba interview ton ba kauto kanga Peniel azolo ba keno men noir mo bondie abenge nani Golbert ala le roi Mike Kalambai nem taza si ma arrestation ya Peniel réaction ezali ta réaction nga ba nengi ba kanga Peniel wana nga mo pe donc bien te nga pe donc bien te nous sommes des Congolais to voyage ils allera pas si que aucun voyage mo boye wa sir aucun de moi ba kangi yo et ça passe to ko encourager en moté to ki kolobate que un pasteur nani Mike Kalambai yende mutu aza cause ya makambo ya arrestation tokolo babongo te omoni lelo denile salo babongo po nini Mike Kalamba za close na président Fachi OK aza close na président Fachi Rolanda mona na ye vraiment mona Fachi beton Mike Kalamba siko yelo ko la sa côté ya FCC ya Raïs côté kuna FCC babwa ki sesko amona tikali nelo côté yanga kesko alinga créer base na Peniel OK Bagam nous sommes maison mamolukuta mon frère. OK, donc on a créé ba base moko bo. Il y a comme une muta ba base. OK. Ozola comme une muta ba base akeboye afingi ko to lobby be non. Un vrai prophète, il y a bien un prophète de la nation. Il y a le bien un faux prophète. Dans un faux prophète. Faux prophète. Ah, faux prophète. M'en fous de Sili. Ah, mon cher. Et pas quoi, il m'a foutu dans le colon déjà des Niles. Des Niles, sinon, il ne faut pas combien de personnes. Ministre à cause ça par ministre là a frappa papa ya si quoi ngama no tumbo la susu côté Mike qui bagete abela ikara Mike pakayete Mike yazaka ki paka kokolo o fallait le ba aki paka na aide ni cité a créé ba fa na ba kamuna bango simba boye bossa ba blague na bango non koza koko matimoni papa eloko ezalaka pasi mwasi oyo bozalaki na ye bokabwani na ye na makamoko boy OK mona sko mutu moko boy bosolola ne bien akomi ba pire sko ba ki pire ngo eza na ndenge ya mabe alinga salut sous réputation na yo ozomona penyenda za na to respecter ye aza ex femme ya pasteur chanteur Mike Kalambaye mwembi munene nga na pesa ndeko na biso moi si penye conseil atika kolanda makama denilesi akipe vinaye soki amutu so ata ake concert afali
Normal, ok. Non, normal. Merci beaucoup, Arzumbayo. Mon vers la fin de cette émission. On peut ça message, dans des lignes, ça message d'appel, on peut ça message de mon côté qui est journaliste. On a moi quelques mots, t'es poteau kabana mon collègue. Merci beaucoup, Bande. Vraiment, au Balanda qui n'a Arzumbayo, journaliste qui va en a. On a appelé ça d'abord, passer à Denile, si on a papa. On a papa, biso Zoraba la Mikie, Tolanda yo, ba idole na yo, ba le film de comme sous, ba bimi pe ba idole na yo. Zoraba Mikie, boka pe ba chaka na moto, ba kanki na ba china ma moto, ba ni boka ngove. Voilà, John c'est Tolandi. C'est Tolandi. C'est le coutate. Pas le coutate. Passer à Denile si papa, nenga no bengo papa. Nando bengo papa zonga na nzela na yo. Oyebi papa bunginzela. Papa bunginzela. Oui, mais Kabouya, nous sommes pas passés de Nilis. Il y a solo. Kabouya Bandawanat. Ok. Bandawanat. Chanteur, animateur. Ok. Na église, parce que na motel fikina. Bisoto Zoya wana. C'est la venue autant à Combo, à passer belé, maman qui est passé de Nilis, soit dans des missions, ma femme bien. Noko ya ebinga très bien. OK. Parce que Denis papa zonga. Na émission na ala na tenga na tindela ina. Ya tindela papa zonga la nzela na yo. Biso bana na to na posa ke parce que Denis lesi azonga na nzela na ye atika ko landaka atika ko sala ba base. Afanini na ndako na ye ambaka ba journaliste chaque jour a commis par jour azomba plus de 10 plus de 15 journalistes. Ta ressemble les awapi. Oh, le temps ensemble les exact tant gêné zawapi ozolanda atika biloko wana peso conseil papa tika ozolanda nzambe église et matasusu atika biloko ya za pasteur ba wario mote ba wario ba telingana po mto kade wa pa ba wario safali to sande mama Roslesi ozana mukumba munene la mande cachée vraiment pesa ndo na biso papa na biso conseil moi na peso sous pegnel vraiment kolingo kota na buzo ba wana te Michael Amaza Moussa na Nzambe pasteur ovement bato bazo respecter maka soki Michael Ambaye ne mutasala ki mabeto nini Nzambe moko ayebi limbisa nyoso makambo te men noir moko eza wana pona arrestation na yo vraiment tika biloko wana merci beaucoup na pesi na mbote ya bandeko nyoso na pesi mbote na faida manya kapinga mwasi Nzambe mwasi mbiji pesi Teddy Lumbu na Paris mbote na pesi susu le véritable Mike Miatano Prince Sasa le sénateur à vie Didier Luka papa na Jordi Prince Saï maître Ramsès Kilo aujourd'hui Kilo ya Jobo vraiment na pesi bandeko nyoso balinga FCC héritier Miniku Joka Sai cérémonie Dango. C'est dit que Mouzo puissance, Iber les millionnaires béton. Na pesi bandeko nyoso banana ngai pe Yannick Wenge merci beaucoup na invitation là vraiment faut ça la biloko boye trop balobi biloko boye c'est bandi déjà et c'est bandi pour biloko zongo tumba les émissions koti toko tumba actualité nyoso ko le mbo na biso nga politicien nga musicien nga joueur nga koto mama social na betaki mabe toko tumba yo nga koto yo ça iso kini toko tumbo dans cette émission. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous étiez nombreux en train de suivre cette émission Tumba présentée aujourd'hui par Yannick Wenge. Moto naki bonzambe to za rabato belé to za ngai Yannick Wenge Arzumbayo el nao to za pena na la Cléopâtre to za pena na DM international de to émission yo en tout cas to kotumba dans micro to bito lecto tikela ku mutu tante ba za ku temps lekate to kotumba mutu nyonso. Merci beaucoup pour vos temps et autant l'émission la biso boza la connecter branché pour ba émission à kafu ezali koya. Merci beaucoup. Très bien. Il y a Tumba Bouquet. France Télévision.